On a loin de théâtre et respecté. Pourtant, peut-être raté. Même d'autres personnes disent que Angolais, ils ont cimetière, il y a artistes comédiens congolais. Ils ont raison. Ils ont raté. Moi, le théâtre na Congo, ils ont musala. Mais théâtre na Londres, ils ont musala té. Moi, il y a qui tout bounaï. Na Congo, on ne va pas bango. Ah, on fout la nda kunaï. A lieu éduqué. Jamais. Eh! Obanon deni. Azuka. So côté na groupe ba dune sala ba 12 ezanga te. Mais ngana sala ba grâce mobo so na côté na groupe moboye. Donc 12 on n'est pas dans kota te. Ba groupe nous bando OK, nous avons tellement capricieux, nous avons tellement problématique, tellement moi na moi le gars bano ya ba marijuana, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que tu diras par rapport à ça? Te nazaki bongo te. Ba caprice nazaki non qui est pas de Londres. Mais ba groupe sou nazaki bongo te. Et puis, parce que je suis ngai na zakale ka de Londres propre. Tout le monde va y bindengwana. Moi, film sous n'importe. Eh, les cas de Londres, comment m'nene? Azaka bongo tazaka mukia comment m'nene? Donc tout le monde avec ngai zakale ka sida. Pendant ça, batanga chef na groupe, on était pour zaka moi mabe. Mais ngai pas on tout le bango yozo boya. Mais parce que tanga chef tam compter. On va 15h, 22h to komi na Luanda. Donc na na jeep. Kama bomba ngate. Parce que ba ki yo ko bomba bona sa mitu ka ba ba sa kaze masanga non nga pena la jeep na vandi liboso na ofi na téléphone 14h 22h na za Luanda. Peut pas étoile makasi. En tout cas étoile makasi na Luanda. En d'autres tourner j'étais. Votre marié? Non, je suis pas mariée. Dans un pays célibataire. Mais na ba na ngami satu. Donc à hauteur kotika biso, kotika ba mi bali. Sous prétexte na mettre votre lesbienne vrai. Na ko lo bani, na ko ba vrai. Pour ni ça bi faux baba na kosi. Pour faire tata za bandumba, baza ba lesbienne, baza ba fia kiss. Selon la vérité. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, à Yelibino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisibinona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon, les enfants. Pas selon la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Pas selon la vérité. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas selon la vérité. Salut à tout le monde, coucou. Mes big salutations à vous, les abonnés de Solo La Vérité TV de Migueniema.
sans oublier lui-même Migenier, ma papa Ngeli, mes big salutations à toi, juste pour vous inviter de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Solo la Vérité TV. Mes big salutations à toi de Chris Chibangu derrière la caméra, Liswanzambe. Donc, big salutations à toi, Dadou Dax Kisenge, il y a Tatiana Aboya, il y a Sephora Wakake, ok. Big salutations à toi, Sephora Wakake, sans oublier Balobi Kande Boa. Mais au filio, big salutations à toi, Anadej Ngenga, Henriette Lifetou, à toute la famille Ngenga. Donc je sais que Boye Binga déjà, non? Déjà tant des émissions de Koti et puis ce Bomoninga directement. Boye Biketoza na Angola précisément, na Luanda, là où je suis venu voir aujourd'hui pour vous l'artiste, comédienne, maman, Nanette Movoto, émission qui est ouverte. Donc, au solo, Nanette Movoto, il y a monté ma polélé, parlons de tout et sauf de rien. Pas solo la vérité. Bon après-midi, Nanette Movoto. Bon après-midi aussi, Sandra qui me parle. Bonne santé. Ouais, Nangola Nzambe qui est vraiment ezali. Qui m'ezali au quotidien. La grâce en Zambie, tout côté vraiment très bien en casse. Nangolo Nzambe, donc tout dépend de la grâce de Dieu. Hein? On ne peut pas dire tout sauf oublier la grâce de Dieu. On vit que par la grâce de Dieu. Et Nanette Movoto, tu as fait un bon temps, tu étais au Congo à Kinshasa. Je t'ai revu encore ici, tellement très heureuse de te revoir encore. Encore une fois, boa tarde. Boa tarde, Sandra qui me parle. Bien, cette émission, c'est une émission à cœur ouvert. Cœur ouvert, parlons un peu de Nanette Movoto. Nanette Movoto, c'est un... Bon, je n'ai représenté, mais c'est à elle de se présenter. Et qui est Nanette Movoto? Ouais, boa tarde. Boa tarde pour l'Andabiso, bon dia, boa tarde, bon note. Ça dépend pour ta l'émission. Nanette Movoto. Naza artiste comédien dans le Congo pour le moment, naza na Luanda. Azana Luanda. Mais présente-toi par ton vrai nom. Hein? Bon, comme on a Pichuna. Il y a Pichuna, la ligne comment makasi. Pichuna, non, Nanette Movoto, ça comme boya théâtre, on tapé ça ngango Toko Dianga na Brine Zigura. On salue Sikoza Bruno Zigura, on fait mon bimba bambote. Il m'a tapé ça comme Nanette. Je joue à pièce mon boya, moi na 13 ans. Série nze mawera ya mwana 13 bimaka on a sala comme on a 13 ans de si vous rappelez ça nga kombo na wetikala na net donc kombo na wetikala net de son vrai nom c'est Pichuna Movoto. Donc au nom artistique c'est Nanette Movoto. To sang seka kombo na Movoto Nanette Movoto. Et Nanette Movoto betele un peu parcours na yo au bandi théâtre wapi. Ouais, nga vraiment na ça théâtre été. Mais na linga dans linga li parti na soli esikazali. Nando lingé tellement ma casse et puis er nando kola parce que non moi ali parti très joli non moi nando quoi parce que non moi nando ali parti tellement nando lingé pe mingi bon yaki nanda ku Zigura ya ba sa théâtre et pas yamba non balongwe pa mbalusumbo non ça na concert na RDC Mado aza awa bon sa théâtre na yé pas Zigura et pas ya mbalusumbo ya balongo ya sali groupe na bango basala pièce mo boya zamba awe na winzo mutajua reine avoyage kena na ye Afrique du Sud dede akenda Afrique du Sud ko ba luka pour donc zaka lokwa ngai sko fini kitoko toko tia lokwa dede boy ba luki ba monite Zigura bi non na za leki ya Mado aza moi si kitoko to luka ye au sana wana sana ngati ya traité au sala non Zigura ba ye na no ilifoma baye na ndaku baye ko solliciter nga no faut sala bonga papa c'est no koka bina nga no koka kaka na ye nakuta studiata ma première pièce na bango nakuta studiata nakuta ki Lina Malombo Lina je te salue à passant nani yenga nakuta mo batebele bele ka wana première pièce na bango ndenga na ya nakuta ko jouer pe reine wana esimbi pe ala tikala deuxième fête ko sala siko ya mwana 13 ans wana tikala pe ça comme wana tikala théâtre Nanette Movoto est-ce que tu peux avoir l'idée il y a théâtre nino yo sala ki ya liboso so ko zana mémoire théâtre ni ya liboso yo sala bimisa pas sur le plan international mais sur le plan national na ndenga Congo wana bavon comme peut-être aux aranines
na Gilles Bavon eza nzonzingi non on parle sur le plan national ndenge oyelaki théâtre pas zigora oyeba sute et pas on se pas de Londres moi c'est pas de Londres des théâtres ça là il bosse bimisi pas de Londres quand même abandaki pas zigura après parlons-nous un peu de ton parcours bon elle a longue pas zigou bon elle non ça pas zigura et comme moment mo na baye na tiki na baye na ndapo za no makam na vanté na baye na tiki na non ça nous ka 2 pieds c'est pas zigou j'ai 3 b 4 boy na tiki na donc on to le quarantaine ana 12 heures na pas zigura na tiki na va na ndako lomboto ay na etu ke na biso pas sans souci ngam se non ça na ngati na va na to ke biso ngam no ke na ngati poto no tamba na lomboto lina la camarade nga donc va na ba tout ça na lina to ke pas ya sans souci ngam no ke na ngati na va na ndako tu so tamba la moni adi muzuri ba salutation papa sikoza na moni wanza ke pas ya tito pika na mona okala nini so sa peut-être te ngabi non na sa su peut-être te po ani ngabi papa nga moko te to pas tito ngabi na sala kata bitoke ya kumbi ngai to ke na kuti bonso na pièce mo ya bando ko jouer da pièce en de comme va faire mais ba côté nga kaka na jouer le ki ya Zidane Zizou contre propre ya mo linganga makasi Zidane na jouer le ki nayi so côté na groupe ba nini ezala ba 12 ezanga te mais nga na sala ba grâce mo bo so na côté na groupe mo boye donc 12 ans pas dans kota ate kota ate c'est comme tant de combattre nga film boye na din tita kuma parce que mère ami nanga mère ko ka pe kati la seule pièce on est pas tito deuxième pièce na au principal na joueur moi na Adi Muzuri troisième pièce to au sala so tellement nani zigu na comme nene pour ça tito na RPG la kasuki chaque dimanche ça kenda ba réunion so tito baba kina baba réunion te bayelongole biso na RPG esi na ve na nganga biso na sutete na komia mavwanga bolongwa bokenda na bino sala sutete na ve na tema totokani ya mode mon vieux bisikoza asa ya nanga ya lemba ya nanga donto misana na ya mode amoni nga susu yo okay ngabi na okuma o sa tukanga na tika na elungwa yo tika kanga be tika na ngai oh non donc fongoli groupe na to kinga na chef n'est pas de Londres ya modi on ça na tabanga to ke kaka akumbinga to ke pas de Londres wana ba na ko lekate premier pièce ba no sala ngapi na koti na jouer ba mako na jouer de principal na pièce sango et même ba ikazaki de cousine nga na pièce sango pas de Londres maman na koti pas de Londres na vandi pe wana donc ce que women à théâtre women pas ma casse pas de Londres 10 ans 11 ans pas de Londres mais d'autres personnes te traitent d'une capricieuse dans un groupe nous sommes nous avons tellement capricieuse tellement problématique tellement moi le gars banu ba maiwana donc je ne sais pas moi qu'est-ce que tu diras par rapport à ça te nazaki bongo te ba caprice nazaki non qui est pas de Londres mais ba groupe sous nazaki non te ezaki te pour qu'on a considération makasi donc pas de Londres mutu en train donc considérer de Londres grand frère nga et puis parce que soit biki ngai na zakale ka de Londres propre tout le monde ba ibinde ngwana moi film sous na poto les ka de Londres comment munene azaka bongo tazaka mukia comment munene donc tout le monde biki ngai zakale ka sida mon vieux donc wa grand ba biso sidi ko kena yo bina ko ya sute na ke na zaka bongo so ka donda gangi ngam saba tufuna tomboka makasi na zuni nganda ko ya sute groupe na yo et na vena nga petit mko moi no ki sous pour cette être mais présent na hier ya kadaye o be nga peut-être ya banga kana yesu cela c'était na ba neni mana te na bosani na ume pas de Londres en tout na ume là parlons un peu de Nzonzingi Nzonzingi ni bosso ta banga pesa ka de Londres ngo ça ka pas Gilles Bavon 100% tapage ya Gilles Bavon mamba OK to yaki ne kirimo bon zaka chef na soza ki mira esa kutina ba salis ko za concert Mireille zaka Gilles Bavon to sa su ya Gilles Bavon sous na bossa etini nango zaka ba Jani ba on to ça qu'on disait na ville ba fille moi toujours quand on dit to ça na poto quoi ba Jani Faya mon vieux ba salis siko zali donc pas Gilles Bavon et pas ya Rémi Kilo la joie de une fois na camarade ya Pechanga une fois na petite personne na Bossani et pas Alpha Bokole ba 3 ou bien 2 match retour binzambi so zaki na binzambi donc
misu na bosani Misu et pas Gilles Moussousou na joueur qui match retour ça qui a Gilles Bavon batita mino ezebe na bosani en tout cas na bosani bon non taper rep non tire pas de Londres non zonga ndako master na ngai azaka chef na groupe nga batata batanga chef na groupe na te pona zaka mwa mabe mais nga pesa parce qu'on a tolo bango yozo boya mais trop tanga chef tam compte donc d'habitude na to chef bana groupe on doit se club là-bas ndako okobi omi mona kana makasi donc esimba tatanga chef te so camarade nanga tolola tane bilamba danger azasko présent na Lubumbashi papa chéri bisko za basala mo wana master nanga moko abenga ninga na ki na tenir rep te mais ce qu'on a polongo boya de Londres na lataki ba descendre na liboso a on to wa tenir na nga on na ngotena nde ninga o nde ngoteti o répéter tenga o sunginga na koti na tina bilamba na bibima baladingo oyo ozonga bino oya te te moso obengana nga daseke na soki ndako na oya te so okipe une semaine ngabi ata 2 semaines bino ka bato boyeba na bimi na nga na oyeba koma komi na théormis na kutena papi koko papi masebe papa salut sikoza atema linga petite erne makasi mwana abenga yu tu nga moti rep babenga ninga ça va que va diteni en jouer nakepe ndako nazwi diteni na yeko jouer wana ozaka na kati ya groupe ya de Londres nakepe ndako nazwi diteni na yeko jouer yaki nzonzi nga Gilles Bavon na jouaki mwana na ye mutu basebe petite sœur en mélodie moli moni pe manekimia esika zali vraiment na jouer petite sœur na ye pesi ezalaki kitoko makasi mposa pe kopesanga mpe adukutama bipesanga makambo epesanga mpe makambo nake nalela yango mbongo te po eza melanga mais epesanga makambo bien wana Nanette Movoto tosolo ya motema polele revenons encore aujourd'hui Nanette Movoto à Longwe, Kinshasa, à se retrouver aujourd'hui en Angola. Et qu'est-ce qui a fait à ce que tu quittes le Congo Kinshasa pour l'Angola? Je ne sais pas, moi, tu veux venir peut-être chercher Poto. Le roi Bissono à Angola, Koluka Poto, ou il y a eu quoi? Et ça l'a goûté, va Moussano na Congo. Et ça qui producteur Moboye, à 2014, on a na Luanda, boy. Tout ça, passeport en bas, même Baïka, Brifi. Ba mayonnaise ba prince ba via ba ya dadi moni pe ma kimia ba dadi ba te belé vraiment ba pesi mbongo pa ba Lovita pesi mbongo pa ya garçon là producteur 2014 to yena biso petit ba via ba biso to landa sima biso to espo liboso to comme na boma mwanda yazali na mbongo te abimiga producteur babiso bakatani brifi à partir ya mwanda abi anga nazongi na nga naoma makambo oclair te nga nazongi na nga brifi azongi na ye etikali na mayonnaise na prince na Lovita na Aimé na mwanda emabi nga mpe nazonga na nga mwana nga obela Aimé na mwanda azongi tikaka ngai na Lovita na prince na mayonnaise na Bosco mon ami sikoza bambote ebeli Bosco Bumba mwana pasteur Bumba tokenda Bosco tukati soyo nani Bosco na ya mabazaki na mbongo bakokate beti matolo mobo na poto pa mutu mobo pa vienda nga Raoul atindeli nga mbongo mbongo na pesi ya mayo na pesi na Bosco tokose bango soyo 2014 petit pe rouge kana soyo wana kote ape nza akei na etiki ne biso wana soyo totikali wana biso 5 ba refoulé prince totikali na mayo babi neti nga na ozonga na mona oclair te tozonga biso nga tinga na ozonga tinga na tikali ya mayo azongi nga na Lovita na Bosco so 3 tovanda pa grand fois nanga moto pamba donc pero te pe okufa moni pe mana kimia yana kwa so keso te pona ya wana zala suti ba biso très bien ndako na ye tovandaka ba yesa biso ba billets potokota Luanda sans portugais ka bon tota Luanda bakangi Lovita bamie tokangi Lovita aye kozonga nga se mama oke suti tovanda biso so oke bakangi oyo déjà tovanda Lovita ndo aprière makasi jeune fille wana a prière tellement makasi aoza pa 5 heures du temps ya fukama aosambela Lovita Bosco abinanga neti nakoka te fona zonga na nga bizonga oyo nazalaki nango napesi Bosco abineti kaka nga na Lovita na soyo Lovita qui est sous deuxième tour bakangi ye akoti pa ya prison asala une année 2 mois na prison na soyo
nga teka boye nga nakoka te nazongi nanga 2014 nazongi bafin nango nazongi nanga kini navandisi ba 2016 2015 bafin nango mpe kota 2016 nayezonga soyo baga frana navai nanga ti ba 2016 kuna fin nango nakoti Luanda. C'était comment? Qu'est-ce qui est eloko ezalaki nango kaka producteur wana kaka nde abenga ye bino yango epesaki yo sentiment ya Luanda? Bon toza na yango te ndenge abengai biso bon toya Luanda episaka mpe mama osentiment kana ya nanga Luanda na Luanda epe na ye na moi mpe awa sava nde navandi. Parlons-nous un peu des difficultés oyo okutani nango durant banzela wana basoyo jusqu'à sandra tokomana nakuta difficulté te. Il y a des difficultés ayo tokutana nango na banzela wana? Non nga akotana nanga bien. Okotana nango bien? Akotana bien navanda nasana napesi na mutu mo mbongo mpa kotanga dia kota mata emo esprit te nga mutu esprit sali nga beke botole mbongo ya pasteur na mona so kuna dadi Elia Chimvwama pasteur ngaka na nganga tema makasi papa na expliquer nga kota ba prière donc kota prière à 3 jours à jeûne jour na bima kana na central boye biso te nga bika na central boye na kota na biamo boye Freddy mo photo utso ngate na oso ba pa na oso mapa abina nga no colonel mo aza matu Luanda awa sasa 20,000 kwanza nga tukutana na utepe na colonel wana so na ye na pese 100,000 kwanza to dongo kuna ba 15h 22h to komi na Luanda dona ye na jeep nga babomba ngate ba ba ka baki ya kubomba bana sa mituka ba ka ba sa kaze masanga non nga pa na jeep na vandi liboso na ofi na téléphone 14h 22h na za Luanda. Bien, on a mon photo aya penza le club batne sobayaka. Et aujourd'hui ici en Angola, qu'est-ce que tu es devenu? Au salara théâtre ou pas? Tout ça là musala mususu. Non, na salara théâtre na Luanda à part théâtre na sa makamususu. So na Luanda théâtre za rasfuté. Pourtant peut-être za raté. Et na komaka 2016 wana ba fin nango. Te mouvement za théâtre pa za capo étoile. J'étais c'est rien na kuta pe étoile. Na yebo na kuti tola o tourner dans la place na ngezaki Mireille basa mo ba discussion kana ezaka tozanga mo ba discussion te Mireille abo tourner les étoiles mais batanga de akomba Mireille déjà enga na ye aimé pas c'est nani étoile zo c'est monter non ça ce qu'on dingi ni place au bobo et même c'est mon photo za to benga ye ba benga ne c'est pardon ko sikate toujours na komba Mireille ça yo tenga bité ça problème te na jouer na combat miraki afin de contre afin de star ce qui affronte ceux qui ont bossé comme pièce à théâtre et tout là na bossa ni na jouer qui ngo na combat Mireille donc na kuta pa makambu na kuta pa étoile makasi en tout cas étoile makasi na Luanda ando tourner GT mais pour les mois ndenga solo ndenga so ya ni te ya soki nini te pour étoile za compter na non alors peut-être ça reste en tout cas ils a sauté. Quand même, il y a d'autres personnes qui disent que Angola, ils ont cimetière, il y a artistes et comédiens congolais. Ils ont raison. Ils ont raté. Moi, je suis au Congo, ils ont Moussala. Mais peut-être dans l'Inde, ils ont Moussala. Moi, mon boy, je suis en Ghana, ils ont Teti Makasi. Je suis groupe na Luanda. Je suis en Pelo Kwangai. Na karaté ngaza ngaza karaté mabe muté mesuka nga pamba na karaté ngaza na olobaka malamu to sepano na ngati ngaza ta obombo ngaza ta obondi la kabatuté sikoyo moi ya na kitubu na ye afuna Kongo ndo fa pa bango awa futela ndaku na ye aliyo edike obano ndeni azuka. Donc c'est confirmé que Angolais est dans le cimetière. Et à solo. Il y a artistes comédiens. Et parlons maintenant des critiques, des choses que disent les gens sur Nanette Movoto. Sous prétexte Nanette Movoto lesbienne. Nakolo bani, nakolo ba vrai. Pour ni ça bi faux, baba na kosi. Pour faire tata za bandumba, baza ba lesbienne, baza ba fia kiss. C'est ça. Et tout, les gens qui te traitent de moutakis aussi, tu l'acceptes. Vous avez tabaki. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes, ABC, Balobi, Aza, Aetufara, Beto, la banine, les cabines qui tournent. J'ai bien, il y a Etufara, bon, pour y aller à Blonné, il y a Simon Bimban, ouais. À quoi c'était? Nous en a qui ici?
Yo so bilo Mélanie. C'est bon, on parle pas de l'aspirine, s'il vous plaît. Quand même, on ne parle pas de l'aspirine, ni de kinini, ou quartier, ma cause en sina. Hein? Quand on parle de kiss, il y a Kobabi, il y a Zara Ngangate, mais Aza Ngangate, so Nganga féticheur. Yes, quoi, ça Munganga, ya bi kisa. So, kiss, on a toujours le balai, on a du féticheur. Voilà, kiss, n'a pas ma casse, n'a pas 60. Kiss, c'est penza, n'a pas 60. Kiss, penza en casse. Comme disent que, bah, comédienne, Angola, bah, y'a ba sanksi bambongo. Bafana ya bandaka bango nyonso mo mondako mo beka beka baboka ka bambetu be bango so baso nga banda na ya navanda koto ba boni ngunda te na futela bandako na futelaka na koma longo pa petit na propre Diane na palanka longo pa Diane to vana ngana emene étoile biso misatu kozanga ndako te sentiment ka camarade to vandi biso misatu abi non na tunda kuna ngege ana populaire na longo populaire na kena populaire à likolo kuna na futa ya chambre sa ko douche nyonso ngamoko na longo kuna yesu ana futa le banga moko chambre sa ko douche nyonso ngamoko yo moko nga ko na ko ka tema na ko ka salité te na ko étouffement te molambi pe mo na ngai so ti na tse kopo na nga place wana se na kuta kopo wana so na kuta kopo wana na loba so na loba yo mona ngo mabe Quand on va en tout cas, parlez un peu de la différence entre théâtre actuel et théâtre wakala. Bino kala bosala théâtre il y a succès, il y a combo babaye ba on a net. Mais aujourd'hui il y a des gens au bosala théâtre, il y a succès aussi de l'argent. Vitesse Android, on a 4G. Tanga ba théâtre kala. Bana peut être calme bana bele ba esimananga bele mais bana vitesse Android donc ils ont fini na bango bango ba take kinga des akisi kinga des akisi non mutabi de bamba osa makambo na ye mutabi marmé ay makambo ni ngo sela ngo relation na ba artiste comédie baza en Congo la relation na bino communication en tout cas na vivra très bien moko ko imaginer ti na to kufela mwana to kende Yaya naza na ebo vivre moninga en tout cas na ebo vivre naza bien moko impossible to enaki makambo to kanisa na Congo mama ne chose ezalaki to vanda pa Gabriel Bolembo de moi to ka to zaki à l'aise journal to longwa Bolembo apesanga $100 na maboko Gabriel bubu kutu koloba te wa de cœur Banushan kolobati donc na bi ko to vivre na vivre ba parti bangolais là to zara donc to vivre très bien na bango non na vivre na bango très bien makasi et ceux qui sont ici à Angola to zara bango peut très bien makasi très bien. Parlons un peu de Nanette Movoto maintenant. Nanette Movoto mariée? Non, je suis pas mariée. Dans un pays célibataire, na ba na misatu moko auto ko tikabiso tika ba mi bale nana Sephora wakake nana kandebo ale banquet boss moi na nga boga ouais 10 match. Parlons-nous un peu, tu étais au Congo à Kinshasa, na ba nouvelle moko ezalaki pas tellement bonne, ba nouvelle on ezalaki pena bien pensati qu'on avait reçu depuis Kinshasa. J'étais aussi malade, nazalaki na Congo na kendaki opération et de mon retour na ye awa et par après moi sango moko ya kolanda biso mwa moki. Parlons-nous un peu, c'était comment? Nazanga na koloba na mapambo na kandi nzambe bana misatu mosima okombe mibali juju anabenganga mama te bolingo nanga so olingi na telefone allo chéri allo bolingo nanga allo motema nanga navanda batina mwana obela sifura ndini kuna osiko mwa bakosakosaka siko mwa bien mais mwana azali na azalaki bien te leto naye kobenga aime asi aime neneti abima mwana aza bien te neneti abima basali efo ngabi na obima leo vendredi
Pour le samedi, na comme anaki, azaki l'hôpital à 7, azaki na blondie mafuta. Na ebité, na rebese bateau ndeni. Donc, natia étoile grande terre nanga liboso ya famille. Donc, ya nangai étoile. Na ebité na pesa bango nini. Je peux pas pesa bango te apaka merci. Étoile mettre faisant hôpital na mwana nga. Blandine hôpital na mwana nga ndo na biso pasi na hôpital na mwana njili na bongami pe na keti je kwanza na zui bis. Comprenez l'émotion parce qu'on parle d'un grand garçon, on ne parle pas d'un bébé. Mais un grand garçon, déjà un homme qui avait actuellement quand son a bossanité du avait 16 ans. Hein? 17 ans. 18 hein? ans. Il a fait 18 ans. Azalaki on a 16 ans, ma coxine a 17 ans. Azalaki on a 17 ans, ok. Donc on parle d'un grand garçon. Pas un petit garçon, mais un grand garçon. De 17 ans. Na zui bis, na kwanza. Écoute, 19 heures, bon, dans le bis, non, qui m'a bé. Dans le sens, dans le vide, non, qui m'a bé. Donc, derrière, on sens abondé, mon en cathédrale, thème déjà na Congo. Bana donc na tongo na na mki bien asulusi ba ya na ena linga bino mingi mame to na linga ko makasi ma Blandine ba se foka ba kande bonso na linga bino mingi a mona normal ba no bengela nga mo voto bo bengela nga na net bo mwana linga nga makasi na linga pe mwana nga makasi bo bengela ma net na bingi kande nga bi pasenga yo no alali ngai bo tikana na kasi to wala muki mo bo pesa ngai na longwe ba 19 heures na oki mabe na ndio sanza meme mwana kata da mutema nakomi lufu samedi na tongo sepa takasa mike wana nakoti pe na mutuka nakomi ntina njili pa ya yoyo étoile hôpital ezalaki yayo eza ana 8 hôpital eza na 7 pembeni ka yonga na okoma nalemba te nazanga pa étoile mpo nasive mosu mwana nakomi bien nazwi ye toye na biso na ye awa mpo yalinga ndolinga awa to na biso boye nakopa yo na butu wana nakoti Sephora alali na se pa yo afiniki dra ngabi muninga pa yo yamba muninga te Sephora abombika elongo no Sephora beke mwana bayebi ke mwana za te me bakoka koyebisa nga te bike no tension edérangeaka ngai stombe edérange nga bakoki koyebisa nga te bamona ya yo tokomi ayambinga priere to prier sili olia ti ngabi non nazanga na peti olia te nake na batenga mai na sukoli nauti Blandine na ya yoyo na Sephora na ba 22 heures tokende kasi ero bakango peut-être tokenda ke mona mwana baotala talaka problème nini na bino oh non neti naiso vérité boye mwana asate ngabi te mwana aza te juju ngabi te nakokufa ndeni nakokufa te akufa ndeni ya yodukosenga tolikandaki emona ye ero peut-être basi bakangi batokota eza te wana samedi nakomaki nalali dimanche na ntongo toyoki hôpital na ntongo yebi nanga oza makasi mpo okota omona ye nga bisina oza makasi nazwi nakoti na ya yoyo nasimbi ngai nakoti na mboke namoni ndi bando bokpa babongisa ye bakate baswi babongisa de yamba amoke nokufutaka mbongo nakoti mwana nga mpenza alali okangi kaya yoyo nakangi ya makasi na ye toza makasi naso ogangi babimisa biso vatwa makasi nakangi kaya na nzoto ngabi nakota ti na kati abili te ngabi te nakota ti na kati nakoti na kati nateni pembeni mpasi balaisaki natali ye nalobona kwa kolobaka ye eza facile te oboko ebano na pasi oboko ebano yo moko nga abota mokie abota bana nga aza mokie eza biakoa na bana na ngai nde aso otali Sephora otali kande bato bateke ngai mabota bango mosi bana wana acha mokie
na kola na bana lokola ba camarade so te photo ba yo to mona juju so te tel bana nga on tinga na bota bango so ta ka lo mo bolo nga makasi. C'est tellement choquant, c'est tellement douloureux, c'est tellement exactement pas si tu vois et bon perdre peut-être un nouveau-né on a beauté siko mais quelqu'un déjà au boti bo mesani bolingo au soutenir déjà dans la classe parce que l'enfant en question que nous parlons en ce moment c'est un grand garçon, il avait 17 ans Juju. Et il a fait 18 ans, à morgue, il a obtenu son diplôme d'état, un bac avec 61%. Nakati su ya morgue. Donc c'est pas facile. Donc c'est pas vraiment facile à tout le monde qui sont là en train de nous suivre à ces moments. Notre sœur Nanette Movoto est là. Je ne sais pas moi, Moutou a consolé Moutou Mamoutou comme il faut. Et nous qui avons un bon cœur aussi, en train de suivre cet élément, hein, manifestons-nous un peu, manifestons-nous, se manifester, un coup d'appel, un code, en tout, pour aussi soutenir notre artiste comédien. Ce sont des gens qui ont aidé au moins les peuples congolais. Peut-être on a quand tu vois, je peux être triste, on a pas problème, on a mon songolo, mais Nathalie Katetre, mon honnête, mon voto salaki. Nathalie Lolenge Nanette Movoto joua qui et c'est qui singa et le linga tristesse wana et bon c'est linga journée nanga donc manifestons-nous un peu y a courage Bible zo ba circonstance nyonso te rendre gloire na Nzambe, c'est lui qui a permis à ce que donc na boito ke milai parce que c'est tellement choquant hein. C'est tellement choquant déjà à la fin de cette émission. Yaya mo bambote na batu bota la biso. Bote na batu so bayebi ka minute. Bote on ba ko ba teme bote na batu so bayebi nga. Na kono baboye. Merci vraiment na batu bonso o basunenga. Attends, on a un problème. Surtout à théâtre. Il y a Congo, il y a Luanda, na Obo Salaki. Tellement bosé belé mwana tanga tanga kombo na bino so a ezati zamba pambola bino vraiment zamba pambola bino na o bosala pour nanga ezaki facilité et puis na ndima ete sida de Londres na ndima ete ma zamba pambola yo zamba pambola bino nyonso nzamba pambola bino nyonso wana eza message ya Nanette Movoto. Et quant à moi aussi, déjà à la fin de cette émission, j'espère que je lançais un message à tout le monde. Message, je pense qu'on puisse se manifester, hein, se manifester un peu, l'artiste Nabiso. Quant à moi, je vous dis au revoir. Big salutations à toi, Miguenima. Et aussi à toi, Tatiana Boya, Blackline, Anadej Ngenga, Dadudax Kisenge. Et à Capo, Souvé, big salutations à Mesoko Ferré, et aussi à Kungwati Sébastien Sewito, sans oublier des Christubangou derrière la caméra, Kandeboa, à Sephora, Bambo Tenabino Nuance, Batbolanda Bisso. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye, bonne année. Pas solo la vérité.